ndeke tongo kokanga place pona kotoka mai ndenge mai eza ba problème boye to ba côté mai ezalaka problème. Alors soka toki mai ya litura liboso aye kotika ya mibale aye kotika papa bana ke musala ya misatu azowumela kote pa kenda kotoka mai atie na mulongo alobi mwana moka mwasi atalelaka ye bidon me mwana mwana ya mwasi avandaka na lupangu wana bisika bazotoka mai bidon ne kozala na mopanzi ba bidon mosusu ezoleka mikolo na miniti wana bongo ya za wapi si mazongi azwi bidon na ye akontinue kotoka mai eza na ba méthode ya kotrompe na Congo kotrompe mosusu eza ndenge nini ezali okei mwasi akizwi biloko atekaka na balabala azwi akepesa mutu wana aza na flat ou bien tolongola flat akepesa na garçon wana afotelaka na studio sikoyo na studio ngo TV za kolakisa azotala ntango mosusu na bana moka mike baotala dessin animé ya 2 ans ya 3 ans. Alors sikoyo ya kotia ketikele biloko abimi ata umeli 15 minutes me koki po makambo esalama soki bino bolobi bongo ketika kwanga umeli 7 minutes ya koloba eske boni bokanisa ide ni na mabeza wana na bana baza wana bazotala television eske bokanisi likambo nini bolongolaka ba ide ya mabewe eske nga nazangi mobali na ndako makanisi boyboni soki bongo bino boketikilaki kwanga wana beza beskize ya modele batrompaka mosusu azokombola lupangu ya kombolaka tongo lupangu bavoisin mosusu baza ya kolala ntango asali neti abanda na nsima abanda kombola lupangu na nsima ye bavoisin wana ye mpe azokei na douche atiaki deja liputa neti azosukula mazosukula te na miniti wana ya mbangu bokanisa pe teke na kati ya douche meno na kwe ya mira ndaku bisika matiti wana eza azokengela soki elili ya moto ekobima baza na méthode batrompaka alors bato bongo baza fidèle avanda na lupangu calme alobaka eloko te ou bien alobaka me bozosuspecte te aliaka kaka na lupangu to na bavoisin ou bien pourquoi pas ya bayer ntango ya kozwaka mbongo pas ya pasteur donc baza na batechnique bisika baliaka donc aliaka te po akutani kaka na occasion mais po alukaka occasion yango mwasi oyo atrompaka akotrompe kaka atosali ndenge nini azali prepare po na kotrompe yo banda mokolo ya liboso otiaki ye na ndako to obalaki ye aza prepare po na kotrompe yo bien sûr na mibali wana akoloba makambo nyonso alingi ntango bamando tuneke ozalaka na mobali na ndako me ndenge olelanga ya bando pesa baresone po te azwa kaka basi ya kine na basi ya poto en bref basi ya Congo na basi ya poto banani bazali fidèle na kati ya bavi na bango ya couple na kati ya ndako elingi koloba na kati ya ndako ya libala babala yo mariage babalo mariage te metango oza na kati ya ndako ya libala na mobali na yo bozali en couple entre poto na Congo nini epai nini basi bazali na infidélité koleka bisika nini bandeko eske bino réellement boyebaka to bobulaka eske boza sir kote bino bomonaka eleki na infidélité ezalaka penza bongo to pomonaki na entourage na yo esalama bongo to na famille na yo biloko bongo ekutana yango lobi te bisiko nde basi bazalaka infidèle eza nango kote kuna te eza pe kote mosusu wana te eza kaka kote onga na yebi mais non lelo landanga totala soki
ide na yo ezali ya solo to ezali kaka imagination. On sert battant pour ça la bateau aw. Ate beti 10 ans. Na yebi so solution ngé monani juste no vite. Et ça produit où ils ont la tampon bana Congo no so ba yebi. Juste no vite. Dina Koudivwa maman ne la joki Daniel. Na yebi saki. Ngamu na te dina. Fotonge na junior ko shaka bananga. Siko sexanga ilindo. Nene. Omoni ngala ngala ba pona betela oli solo. Na yebi Claude Shepa. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko kolinga mwasi obanga kolinga mwasi pone infidélité na poto to banga kolinga mwasi na Congo pone infidélité, alors ngana koyebisa bino infidélité entre poto na Congo bisika nini ezali makasi. Na Congo fo boyeba population ezebele. Na poto population ba congolais eza moke. Alors tozo sala na ndenge ya ba pourcentage. Soki pe na lobby na sala na ndenge ba pourcentage kote nini kindumba to infidélité eleke belé. Na kanisa selon ngai infidélité eleki makasi na poto te, eleki pe makasi na Congo te. Infidélité eza kaka ko dépendre na mutu oyo aza infidèle. Mais sikoyo na Congo ndenge nini batu batrompaka, mais bino batu boza na Congo boyebaka te. Alors bolandanga malamu. Mwasi oyo abimaka mingi mbala moko bokokanisa atrompaka. Ekokozala pe atrompaka to atrompaka te. Bolanda malamu pona kende kaka mwa rapide na bino. Na Congo mwasi oyo azali infidèle alela ko tromper to na poto ezo sengela teke bokanga ye abimaka te. Ezo senga pe teke abimaka tro yango azokuta na occasion. Non, mwasi oyo atrompaka. Na lobi teke mwasi oyo atrompe. Po mwasi akoki ko trompe mubali mazali teke mwasi oyo atrompaka. Toyoka na malamu. Mwana mwasi asali na couple 10 ans de mariage. Atrompe mubali ne mbala moko na mutu moko ake mbala moko. Ake na bolingo moko te ya tamulai na mutango. Babimi kaka tanga muso mbala moko ubia likambo moko boye. Abendi nzoto. Wana ezali mwasi oyo atrompaka te. Ata sali yango mbala mibale pendant 10 ans. Elakisi azaka neti mwasi moko fidèle na mobali na ye. Selon ngai. Alors oyo ngana zoloba batrompaka. Donc na mutu na ye ayebi deja ke moindre occasion na pesi nzoto. Moindre occasion na kei. Donc alulaka ne batu, asepelaka ne na batu. Azelaka ne occasion. Surtout alinga kosangisa nzoto. Alors basi wana ezalaza na poto akotrompe okaka. Ezalaza na Congo akotrompe okaka. Ezala bozo kengela lupangu mobimba akotrompe okaka. Ezala bazo kengele na famille na Congo abimaka te wenzi bakendeke na semeki akotrompe okaka. Na poto ndenge moko ezala bimaka te nyozo aza na bana akotrompe okaka. Ezala akata pona bakamaradi asololaka kote na batu te kaka bolingo na mobali na ye. Soki aza mutu aza na gu ya kotrompe akotrompe okaka. Alors toke na Congo bisika nde bato batrompaka baza na modèle bawanganaka. Alors mwasi oyo atrompaka na Congo azalaka ndenge nini? Par exemple obo suspectaka jamais ki azo tromper.
akokoza na bitida ndenge nini mpona kotrompe. Soki boza balocataire, soko moni voisin moko aza pe na mwasi na ye na sheri na ye, ayaka kotala ye, alalaka pe wana, me voisin yango abalaka te azwi tamulai. Siko boza na bavoisine mosusu asungaka atindaka tango mosusu mutu moko ou bien aedaka mutake ne sombela mwana mobali wana kuanga. Mezana mukolo mwana mobali yango aliaka mingi loso, mezana mukolo alinga kolamba alia fufu. Mais sikwa ibolamba fufu te. Alors soki voisine wana bomoni tout le temps alobaka ke ngana mona ke lokola ndeko na ngai ya mobali yango chaque fois nalingaka nakende lambele fufu elingi koloba boy. Ndeko wana aliaka ne fufu te, aliaka kaka loso. Posa ya fufu wana ezali nde posa ya kolia voisine wana. Yango voisine wana soki bomoni ye atrompaka te akendeke pai te, apesaka bato mbote, avanda kaka na vi na couple. Ndeko mobali wana asengaka bato nyonso ya lupangu baide so aza na posa fufu balambela ye. Me mutu alambaka mingi voisine wana. Moko ayebisi papa soki mai etoki yo bongisa kaka nzeta fufu nazoya. Elakisi ba code soki bomoni bokoti alambi fufu boyeba tango mosusu pa lambi ne fufu te. Kokota akoti akendaki na robe ya kizobazoba na liputa mibale na likolo. Bino tu bolobi te voisine oyo alataka lokola ba mibange dema puta na kizobazoba. Akanisaka vraiment neti bakomona sa makolo ne bomi tungisa te. Abombaka na makolo problème eza te. Make kolamba fufu mais tango muso alambaka fufu te. Wana eza ba méthode boyeba na Kongo ndenge batrompaka. Voisine mususu akendeke tongo kokanga place pona kotoka mai ndenge mai eza ba problème boye to ba kote mai eza ka problème. Alors soka toki mai alitura liboso ayeko tika. Ya mibale ayeko tika. Papa bana ke musala ya misatu azo wumela. Kote pa kenda kotoka mai achena mulongo alobi mwana moka mwasi atalelaka ye bidon. Me mwana ya mwasi avandaka na lupangu wana bisika bazotoka mai. Bidon ne kozala na mopanzi. Ba bidon mosusu ezoleka mikolo. Na miniti wana bongo ya za wapi. Si mazongi azwi bidon na ye a continue kotoka mai. Eza na ba méthode ya kotrompe na Congo. Kotrompe mosusu eza ndenge nini? Ezali okei mwasi akizwi biloko atekaka na balabala. Azwi akepesa mutu wana za na flat ou bien tolongo la flat akepesa na garçon wana fotelaka na studio sikoyo na studio ngo TV za kolakisa azotala tango mosusu na bana moka mikeba otala dessin animé ya 2 ans ya 3 ans. Alors sikoyo ya kocha ketikele biloko abimi ata umeli 15 minutes me koki po makambo esalama. Soki bino bolobi oh bongo ketika kwanga umeli 7 minutes ya koloba. Eske boni bokanisa ideni na mabeza wana na bana baza wana bazotala television. Eske bokanisi likamunini bolongolaka ba ide ya mabewe. Eske ngana zangi mubali na ndaku oh makanisi boyboni soki bongo bino boketikela ke kwanga. Wana beza beskize ya modèle batrompaka. Mususu azokombola lupangu. Ya kombolaka tongo lupangu. Ba voisin mususu baza ya kolala. Tango asali neta banda na sima. Abando kombola lupangu na sima. Yeba voisin wana. Yeba zoke na douche. Atiaki deja liputa nita zo sukula. Mazo sukula te na miniti wana ya mbangu. Boka nitapeteke na kati ya douche. Meno na kwe ya mira ndaku bisika matiti waneza azo kengela soke lilia muterobima. Baza na méthode batrompaka. Alors bata bongo baza fidèle avanda na lupangu calme alobaka eloko te ou bien lobaka mais bozo suspecté te aliaka kaka na lupangu to na ba voisin. Ou bien pourquoi papa ya bayer tango ya kozwaka mbongo.
pas ya pasteur. Donc bazana ba technique bisika baliaka. Donc aliaka te po akutani kaka na occasion mais po alukaka occasion. Yango mwasi oya trompaka. Ako trompe kaka ato sali ndenge nini azali préparé po na ko trompe yo. Banda mukola liboso otiaki na ndaku to balaki ye aza préparé po na ko trompe yo. Bien sûr na mibali wana akoloba makambo nyonso alingi tango bamando tuneke ozaka na mobali na ndaku mendengo lelanga ya bando pesa ba raisonner pote azwa kaka a continuer ko tromper nyonso to majorité ya makambo bandolo banda ba makangu ne ekozala kaka pona intérêt na ye. Cela veut dire akoko utiliser le kuta ebele pote mibali wana ba pesa kaka eloko ya lingi. Mais nzoka aza deja mutu oya trompaka. Na poto ndenge moko. Na poto tozala bandaku awawa mutakoko mata na ascenseur to akoko mata na escalier to akoko kita yo kanisa sa kendaki makeite asuki na deuxième étage kuna azozwa biloko pa ya mutu oyo yo bosolisaka te ye pa solisaka te abengaki ennemi aza pe ennemi bomonaka mpe na miso basololaka te nzoka kuna nde aliaka. Alors sikoyo soki deuxième étage aza ennemi koma bokansile mabe nanu bomona bisika bosololite basololite mbote pe apesaka te ata mutu anga pesi bino mbote ya betaka kara me nzoka bazali batu baza na makambo na bango eza na biloko ebele na poto eza na bokazio ebele na poto oya poto na koloba te na bombi yango nalobi kaka ya Congo me ya poto mingi bayebi bokazio yango na koloba te parce que tango mosusu nga moko pe nakende kolia bon bien sûr nga ya mwasi ya bato te nga ya femme seule avec eloko te na sukisi awa boyeba ke femme fidèle infidèle aza partout ye wana infidèle. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.